Bonjour, bonsoir, na balandi à 3 Exa Production TV. Bienvenue na les artères de Kinshasa mokolo lelo. Oyo toye kolakisa bino quartier Sayo. Bana ngiringiri, boza wapi bana ngiringoto. Bokota, bosabone, bopartager, boliker. Les artères de Kinshasa, ils ont eu les sous na commune ya Ngiringiri. Alors, tu vas plus précisément dans le quartier Sayo. Vidéo na biso lelo to bani yango awa na Zola yango yo petit pont. Zola tantu pinzi to koti avenue Musamba yango yo. Kabali solo pesa sang na moninga avenue Musamba. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Avenue Musamba yango yo na quartier Sayo commune ya Ngiringiri. Bana ngiringoto kabali solo pesa sangana moninga les artères de Kinshasa lelo epa na biso okenda libanda mokakala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans ebil sumbenge avenue Musamba ekoma te Musamba na bino botika kala yango yo ma contrai sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambolie les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que balingi biloko na ye, tombalola koma
koleka biloko kolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato tuko tosanzame kalabiso bato asumubeleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba etuno tosala parole bana mosamba kabali solo pesa sango na moninga amoni lupango na bino amoni balabala na bino na 3 Exa Production TV bokota bo s'abonner bo partager bo liker balabala mosamba yango tobandi nango à partir à avenue de la Libération ex 24 novembre tozobima nango vers Sayo. lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye bana veni mosamba yango oyo botika kala ana quartier Sayo lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la ciment.
Giringiri na bino botika kala yango yo. Lelo toye na quartier Sayo. Après avoir constaté bino quartier Djomi, quartier Assoussa, quartier Petit, quartier 24 novembre, quartier Khartoum. Lelo toye na quartier Sayo. Awa, on a venu Luka. Luka na bino botika kala yango yo to bandi nango à partir ya Sayo tozo bima nango 24. Bana Luka yango yo na quartier Sayo. Bokota vous s'abonner, vous partager, vous liker. Merci na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Merci na maman Wivine Lukunga na Suisse. Des écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Merci na Pombato de Toukin. Thierry Chako Mokoko na France. Nandeko na biso Patrick Bokolomba Mpela yepe na France. Merci na communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Merci na intérêt vous accordé ba émission na biso. Omoni epa na binote. Omoni lupango na binote komela biso. Benga biso. Tokozonga oya komona pe epa na bino. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo te Avenue Luka yango yo tozobima nango vers 24. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka
bakaki banditisme pe bavi ya kuta dire Bokota bana luka quartier sayo na bino yango oyo quartier sayo botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te quartier sayo yango oyo Les retours à la parole. Direction la 24 Yangoyo, avenue de la Libération. Ex-24 novembre. Après Luka, Tokoti Kenge. Totiki balabala luka Tokoti Kenge ana Kenge boza wapi avenue Kenge yango oyo avenue Kenge na bino botika kala Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé.
bana ngiringoto boza wapi ngiringoto na bino botika kala yango yo tokoti avenue Kenge yango yo na quartier Sayo Kabali Solo pesa sanga na moninga na moni quartier na biso tokola Yesu yakana yo vraiment Koluka lipangoli Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango Nzambe bisanga libala losombo na bango Nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela Nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke bana balabala Kenge na bino botika kala yango yo tobandi yango a partir ya 24 tozokende yango vers Sayo omona bisika bokola omona bisika bovanda balabala Kenge yango yo na quartier Sayo na commune ya Ngiringiri tobandaki avenue Mosamba après Mosamba tokoti Luka awa tokomi na Kenge Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyiko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka Nzambe totika hipokrisie tala biso bato toboyiko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka Nzambe totika hipokrisie bato ya mokili balobi balingi Nzambe bato ya mokili balobi balingi Nzambe te balingi biloko na ye Nzambe alola koma kolela nolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na Nzambe
Soko bankoye tozongela nzakomba. Merci na bana kenge nyonso bomoni balabala kenge na bino tobimi nango vers sayo yango oyo. Des écritures avec le pasteur Godin Poet. Azan a raison. Bana kola yango oyo. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comme autorisé. Kola na bino botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te. Kola yango oyo na quartier Sayo. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye. Bana ngiringoto na bino yango oyo. Otelemelaki tribalisme lobi lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Après avoir collecté bino à quartier mosusu ya Ngiringiri, lokola quartier 24 novembre, quartier Petit, quartier Diangenda, quartier Khartoum, quartier Diomi, quartier Asosa, lelo toye na quartier Sayo. Bana quartier Sayo pour partager na ba groupe WhatsApp. Bana ngiringiri nyonso bamona quartier na bango batika kala bisika bakola bisika babotama quartier Sayo yango. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons
Merci na communauté 3 Exia Production TV Mobimba. Merci na abonné na biso. Non abonné. Oyo balandaka biso maintenant nous va s'abonner te. Bo s'abonner pour mankaka ba vidéo na biso te. Lelo toye ko sepelisa bana quartier Sayo. Awa toza na avenue Kola. Avenue Kola na bino botika kala yango yo. Kola na quartier Sayo. Commune ya Ngiringiri. Bana Ngiringoto. Ngiringoto mabino yango yo. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Moni lupango na bino, moni balabala na bino na 3 Exia Production TV. Bokota, faut s'abonner, faut partager, faut liker. Avenue Kola yango yo. Tozobimana Kola vers 24 novembre. Kola 24. Alors toza pont. La rivière Masoko. Donc il y a kokota na makelele à partir ya 5e. Rivière yango yo. Ngiri na bino botika kala yango yo. Makambo toboya kilobi ekono torize masula kobangola kamotema ye. Croisement Kola 24 yango yo. Croisement Kola 24. Ok, à gauche, aujourd'hui c'est le Mbao. Ok, à droite, ok, Mola. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kuta dire. Ndenge bokoko remarqué yango awa toza na 24 na Bambole. Travaux, il y a réhabilitation, il y a 24 yango yo bandi. Station ya Bambole yango yo.
à 24 tokozonga toya kolakisa bino évolution ya ba 10 travaux tokoti avenue Tende bana balabala Tende boza wapi kabali solo Tende yango oyo bokota bosabone bopartage bolike sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. Bana Tende boza wapi Tende na bino botika kala yango oyo kabali solo mona Tende ndenge koma bana Tende boza wapi balabala Tende yango yo en quartier Sayo balabala Tende na Sayo yango yo kabali solo pesa sango na moninga yo motu pe homoni balabala na bino te komela biso contacter biso tokokende Poswanene tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Bokota communauté 3 exemples production TV Mobimba balabala Tende yango yo à quartier Sayo perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye Yesu yakana
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango zambe bisa Adie Papa Henri Kapuku Mutwa Kashala. Papa Kapuku Mutwa Kashala, adieu. Paix à ton âme. losombo na bango zambe bisanga libala losombo na bango zambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke pisa yo moko tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi ma contrai sans kutala nsima o yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie Bana balabala tiende na bino yango oyo tobimi nango vers Sayo. Tende Sayo yango oyo balabala tiende na Sayo croisement yango oyo tokei tozwila bino balabala oyo elandi eza aveni Ngiringiri tokokota aveni Ngiringiri te tokoya kosalela bino spécial aveni Ngiringiri à partir ya 24 ti na Elengesa. Lelo tokokota balabala oyo elandi Ngiringiri. Ngiringiri yango oyo koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoliko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi tokei Yolo après Yolo Ngabwa Movenda Bondo après Bondo Bambili tozongela nzakomba
à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dévote mon massé. Avec mon cona lobi, tous on a n'allé le Verification des écritures avec le pasteur Godin Poète. Azan a raison. Bana balabala yolo. Balabala yolo. Babino botika kala yango yo. L'issue comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. L'issue comment nango perfectionné. Bana veni yolo, kabali solo. Bokota, bokota. Bo partager. Bo liker, bo s'abonner. Avenir yolo na bino botika kala yango yo. Bandi yango à partir ya sayo. Toujours qu'il nango vers 24 novembre. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission. Bana ngiringo to communauté 3 exemples production TV mobimba ya ngiringo to ngiringira na bino botika kala yango yo quartier sayo tobandaki na quartier 24 novembre tokei quartier Jangenda. Après Jangenda tokendaka Khartoum. Après Khartoum kendaki Djomi. Après quartier Djomi tokei quartier Sayo. Après quartier Sayo lelo toza na quartier plutôt après quartier Djomi tokendaki quartier Asosa. Après quartier Asosa lelo toza na quartier Sayo. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kabali solo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo. Okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Yebi lisusu ndenge yolo ekoma te. Avenir yolo yango yo Adie Joseline Molinga Jakese bana yolo bazo lela Adie Joseline
Jocelyne Jakese. otika hypocrisie tala biso bato tokoyi kotosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka zambe otika hypocrisie Bana yolo na bino botika yango yo. Yolo na bino botika kala. koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato tokoyi kotosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hypocrisie etika hypocrisie posanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole Omoni balabala na bino te, omoni lupangu na bino te, komela biso, benga biso, tokozonga, toya kolakisa yo pe epa na bino. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba Croisement 24 novembre Movenda yango yo okota Movenda bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango bana Movenda oza wapi
Penda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge movenda ekoma te, movenda yango oyo. Bana ngiringoto, bana ngiringiri boza wapi, bana ngiringiri balabala movenda yango oyo botika kala komona ndenge ekoma. Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana veni movenda, aveni movenda yango oyo. Aveni movenda na bino botika kala yango oyo. Otanga na collège Abeloya. Collège Abeloya eza na croisement ya Sayo na Movenda. Baringili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikoto sanzame kalabiso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie Movenda yango oyo na quartier Sayo. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo moko
C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bana balabala movenda boza wapi movenda na bino botika kala yango oyo bokota bosabone bopartage bolike kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki movenda yango oyo bokota movenda botika kala yango oyo c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango collège abeloya yango oyo na droite na biso abeloya croisement ya movenda sayo na kati ya mangomba bongo bilingi ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke collège abeloya yango oyo na droite na biso otanga na beloya otangisa mwana na beloya collège abeloya yango oyo na droite na biso oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi croisement sayo movenda yango oyo soyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisi totika hipokrisi après movenda tokoti bondo bana bondo na bino botika kala yango oyo bondo botika kala na quartier sayo yango oyo bokota bosabone bopartage bolike balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola ele makamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia e alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge quartier sayo ekoma te quartier sayo yango oyo
Awa toza na avenue Bondo. Eza na abonné na biso moko asengaki avenue Bondo. Avenue Bondo yango yo. Omona Bondo ndenge ekoma. Tobandi nango à partir ya Sayo. Tozokende nango vers 24. Tolobi soki botali na ba vidéo na biso ya kala pona commune ya Ngiringiri tosi tosaleli bino quartier 24 novembre, quartier Petit, quartier Djangenda, Khartoum, après Khartoum, ça na Djomi, Asosa, lelo toza na Sayo yango yo bana quartier Sayo Kabali Solo. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Bana quartier Sayo, boza wapi? Manifestez-vous. Bana avenue Bondo yango yo. Avenue Bondo na bino botika kala. Sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zombana yo. Merci na bandeko batali, merci na babonné na biso, na banon abonné. On a intérêt besoin accordé dans les artères de Kinshasa.
Les artères de Kinshasa yango yo bana ngeri ngoto bana Avenue Bondo bana Avenue Movenda Bokota où se manifester. Totika hypocrisie Tala biso bato tokoiko tosanzambe Tala biso bato masumu eleki Tozongela kaka zambe Totika hypocrisie Totika hypocrisie Totika hypocrisie Bato ya mokili balobi balingi zombe Bato ya mokili balobi balingi zombe Balingi zombe te balingi biloko na ye Zombalola koma kolela kolola Nakamwe mingi lolenga bandimya lelo Balingi lisumu koleka biloko akolia Balangwe masanga koleka molimo santu Ola pesa bango na nzambo ya bongo ye Tala biso bato tokoiko tosanzambe Bana Bondo Bondo yango yo botika kala tobimi na Bondo na 24 Posanene tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Tuudi bote mu maseni Ebeke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul Azan a raison non l'un na biso parking ya molar yango wana parking ya molar yango wana mais vidéo na biso ya lelo tokosukisela yango awa na bambili parce que soki botali na émission na biso tosalaki bino na quartier 24 novembre bokomona tosi tolakisaki bino déjà Avenue Nyanga na yango Avenue na biso ya suka na émission ya sayo eza Avenue bambili yango oyo masula kobangolaka motema ye Yesu yakanda yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili petit sayo yango oyo clin d'œil na coéquipier na biso Gérin Tsumbi Zoé topesi ye bonjour bonne année bisika azwami
Président Joué, clin d'œil à toi. Awa toza na avenue Bambili. Tobosani te slogan na biso de tous les temps. Père Tombalbaï, Bana Shaik Mpiatu. Totamboli na balabala na yo. Bokota, bosabone, bopartager, bolike. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na papa na biso Gai Kalamabi Aboma Soda. Na mama Bijou Mabuta na Irlande. Mama Wivine Lukunga tobosani yo te na mboka Suisse. Patrick Bokolo Mampela na France tobosani yo te. Mwana Ngwaka ya Solo, Thierry Chako Mokoko, autrement dit, autrement appelé Kombato de Toukin. Na France tobosani yo te, tobosani te, babone na biso nyonso, bana quartier Sayo, baoyo basengaki, tolakaka. Tokokisaka quartier Sayo na bino botika kala yango yo. Quartier Sayo est délimité par les avenues Nyangara, Sayo, Kwilu, na avenue de la Libération ex-24 novembre. Omoni balabala na bino te, omoni lupango na bino te, benga biso, komela biso, tokoya, tokozonga, toya kolakisa yo pe epa na bino. Des Écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Clin d'œil spécial na chaîne Poto na Poto News. Landi na biso ya Tongo. Botala ba vidéo ya Poto na Poto News. Bozwa ba news ya Kinshasa na ya Poto. Bosabone pe epa na ye. Bolandaka ye.
aza ndeko na biso tozosala même mosala. Vidéo na biso ya lelo tosukiseli yango awa avenue Bondo na quartier Sayo. Soki botali na ba vidéo na biso akala bokomona aussi tosalela bino quartier 24 novembre, quartier Petit, quartier Asosa, quartier Djangenda, quartier Djomi, quartier Khartoum. Jusqu'à présent, yo mutomoni e pa na binote komela biso, benga biso. Toko kende yo pe omone pa na bino. Parce que totikali na quartier moko. Pona commune ya Ngiri, eza quartier Elengesa. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo ya lelo. Soki yesu azongi te tokutani mbala nsima na vidéo mosusu, mais comme bonus tokozela bino avenue Sayo tobima nango vers Mama Poto. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo